Trop de monde. Yo yebeka. Tant bino bobeta ki président a akendaki na bino nzela moko ou bien atikala ki kaka. Et biso to beti président de la République azaki wana. Président na bango azaki wana. Tant bino bosilisi. Et to beti avato silisa yake. Yake na. Yake. Wana eza vérité. Donc vraie vérité. Avato silisa. Biso président kendaki déjà après tout monde gake. Pour tout le bossa kendaki on dirait a gagné ko se soulager. Alors après azongi wana biso to beta kaka. Et après yo salake ava biso to silisa va to koma kota suka après na mona daya telemaki. Nga naza banimateur oyo teke ozo ko chama kelele ozana ba print te. Nga na eloko a prouver te. Nazande na droit ya ko sala su musala pona matakaka. Bon, on moni ko zala na le padre nga lo ba ngo mettre fois nga na carrière na nga na beti na ba leader belé et puis to zapena ba camarade ba musicien belé ba beta na ba groupe songolo. Côté ya ko libérer ba musicien na ndenge ke bosali musala na bino ba penser na bino en tout cas blague au coin coup de sapon dans le padre. Toujours à transporter pour tous ba grand garçon. Ba salaire kaka. Ngane na bona ki répéter sili na ki tele na DG pour la personne transport. Non, mais c'est non na na baka. To na baka na biso. To binde ba somba baka. To binde ba zo ba taxi express. Ça c'est bon. Pour ba patron mususu pe na katiote. O santé pena mise pena zo pena makolo e pa na nganga na lalaki na nganzala. O na liaki na ngai balambaki fufu e ba biloko ezalaki. Le padre a patron, a comme na mbongo. Aza patron ya ba blague te. Milliardaire. Si on nenga zawana mutu roi le padre, soki ozo kende pa na yozo poser ka. Yo motala kanino na ko poser. C'est que batuke, je suis l'animateur principal de Jésus des Nuances. Hein? L'animateur numéro 1, Blaise Créateur, Fédération de l'animation congolaise. Mbote na bino ba YouTube bazo kotala Bogarde de la presse moko antombolo mo marinda mbota tro na bato oyo balingaka ngai ba bonjour ba bonsoir bi pas tout bozwa mi ba vrai ya Bogarde de la presse na pesi bino ba mbota tro ba meilleure fête na bino ba bonne année na bino ba joyeuse journée na bino tout et comme la bino kuna etali ngai te mbota tro na patron ko sa couleur le métier couleur mo bala bato ya Barbara Mazirel azo kotala ngai Barbara Mazirel en direct des États-Unis d'Amérique mbota tro na Francine na sima caméra. Dieu merci Mbadinga, Bamota trop place aux amis, na Bossanité, Pepe Mbongo Maboro Banque, partenaire officiel de cette émission. Mangana ne tombera jamais. Très cher fidèle, après voyage à Guinée équatoriale, j'ai été obligé à Koyamba. Bato bazaki sur place. Lelo na ye Koyamba ndeko na ngai Blaise Créateur po tobeta na eli solo ezalaki ndeni ni bakendaki ndeni ni avion bazwaki air nini et puis bakutaki nini bapesaki bango mbongo na avion ndenge wana ndenge nini tokobeta lisolo wana po TV eza radio te mbota trop merci beaucoup ndenge bolingaka Bogarde de la presse tika na avance liste bambo retour au pays na vie na ngai Doudou Kamalando mutu moko trop bien bambota trop place aux amis Doudou Kamalando vie nazo kolelo mabe salon Interstar London vie na ngai Miguel Mbongo nazo kolela yo mabe. Donc, bambota trop place tout besoin. Cameraman, on refond la caméra, mais la mort au solo. Blaise Créateur, FIFA. Mbote, de Bogarde de la presse. Ouais, ça va. Bah, fatigue, gars, retourner. Non, bah, course, les gars, ils m'ont belé la journée, mais ça va. Voilà, merci beaucoup. J'espère que les lots, na habité, la première émission, na yo, banda boutaki voyage, boye. Ndeni ni bokendaki, ndeni d'abord au mouvement. Ouais, le mouvement s'est comporté très bien. To kende qui voyage privé, ils ont un compte à gouvernement, un compte à famille présidentielle. Donc qui tout ça qui a vu un abisso dimanche soir. To comment qui le même dimanche wana, to beta qui mercredi soir, jeudi to zonga qui kin. Donc voilà. Donc comment la voyage au Bino Bokendaki par rapport à la voyage au Bokendaka différence ces années? Bon. Guinée, tout ça déjà habitué, il y a kende. Différence, c'est ça qui est par rapport à Tokenda qui biso morote. Tokenda qui a des groupes. Oyo, Wenge musique à maison mère, na biso bana les patres. Alors, différence fait la dame à casse par rapport à que. Voilà, Bokenda qui même avion ou bien. Même avion. Le padre a quitté qui appartient à Miki, il a quitté qui mamokuna. Asko tokenda na famille wenge muzika mobimba na biso nzela moko na kati nzela moko et puis moko solo la paix ali solo ka bozo non to vanda ki même hôtel hein le o eza bien to saki hôtel moko na ba musicien wenge muzika ba on hôtel moko na biso le padre azaki hôtel moko na Vensone
wana ezaki bongo mais biso ba mission ambiance ezaki nango bien to déjeuner air moko to aka kolia air moko place moko noki air moko biso tout donc ambiance ezaki bien mais différence oyo tunenga onga na ko retenir ezaka ki omoni air to kenaka biso moko to yebi ke tozobeta concert biso moko to ko mi gérer na façon ya biso moko mais air bokena groupe mususu o pezaki ya munene alors il fallait que kozala un peu prudent na nyonso bosala quoi po bozobeta bino moko te do moins d'erreur yo yebi ndule ndezaka faut que se préparer pendant la conséquence oyebi ke soki biso to beti misu bakobeta donc moi rivalité wana izalaki kaka de ekolongwa te ndika chakal kaka te na ndenga ndule ekolongwa te soki elongwe nyonso tu donc mosala bo towa tosali sentiment donc po ekoma tour ya bato na bato baomata bapreste na ndenge na bango bayebi ke tozobeta po toyinde kobeta po baope baya na nsima na biso bayoka sango ezalaki bongo de différence ezalaki mingi engagement quoi donc engagement pene ezalaki siko par rapport ya kopreste banani babandaki ava baninga normalement biso betaki bon normalement ezalaki biso te to exiger to ebisa bato wana ki biso to banda obie wenge muziki banda non tellement ezalaki organisé par gouvernement eza makambo ya gouvernement na bango bango moko bayebi ndenge basalaki organisation na bango babandaki non na bato na bango cérémonie na bango bamisi na bango ya kuna bapreste et après baye babengi biso tomati tobeti tobeti papa nalingaki naloba boye na kati ote eza vrai lisolo tozokobeta lisolo via nanga kosa couleur azokotala yo pepe mbongo maboko banki veti mbi azanoti chemise ezokonzuluka se konzuluka sanzaka déjà mbala moko moninga bato aletisa bashili bozokoyoka lisolo nazoloba par rapport ya prestation na ba groupe bakendaki ko représenter République démocratique du Congo nani abandaki avant moninga biso le padre mutabandaki tobetaki tobeti après baye basali biso pesine ke tour bato mususu to kiti to koti na bis to ke bango batikali ko beta mais to beta le reste wana nde oyebite tozo beta bango bazaki présent bavandi bazela biso to sisi ouais biso to sisi to koti mamo na bis to zongi hotel bango batikali ko beta pourquoi tango baninga excusez nazoka to maloba te po eza émission moko réfléchissant bato faut ba comprendre tango baninga bavandi na ban bazoko tala bino nde bozoko kobeta parce que la bino maboko parce que c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Mais pourquoi pas bébé bino bo vanda boyo kapé bango mososo ma corruption iko za la bo pesa bango. Omoni place président Azali, omoni to ya ki ava concert, président Kota ina nuté. Alors cérémonie bandi président yeko ya. Président Vandi déjà bino bo beti bo sisi, ba bis ezane zo la bino, il faut ba même bino hôtel pour ko éviter bato ebelé pour mo konzaza ki wana. Donc ezali na sens wana. So bango bayaki bazelaki biso po toyaki nzela moko toyaki biso toye bango pe baye après biso to beti il faut ko dégager bato mususu bakepo bato mususu babeta po place on a président za donc trop de monde yo yebeka tango bino bo beta ki président a akendaki na bino nzela moko ou bien atikalaki kaka biso to beti président de la république azaki wana président na bango azaki wana bino bo silisi to beti avant to silisa yake na yake wana eza vérité donc vérité avant to silisa biso président kendaki déjà après to moninga ke poto albosa kendaki on dirait agenda ko se soulager alors après zongi wana biso to beta kaka et après yo salake avant biso to silisa va to koma kota suka après na mona daya telemaki après le reste akende déjà après ba tumsu ba obeta. En pleine ambiance, tant bino bandaki ko animé, bozo ko binisa déjà population, président telemaki ou bien zo kakandule. Donc yo yebi ke mokonzi, bilo onyo selege na présence na yewana. Azala ya osepela tombola ka loboko. Président ko telemata bana ko bina non. Président vandaki yo sentir zone ki samutu. Oui. Même ata ba misa mboka na bongo ba mataki, alo seka ni samutu et les pas dramatique, apesi mbote na musika ye pasali geste. Et puis azaki na mouvement ako manifestation ya hotel matin mais moi mutwa ningisa mutu après moi kena yi biso tikali eto si ça peut biso petoki tango mataki nzembo nini ya liboso bandaki nango par rapport entrée ya biso moko ya show je n'ai moi sika to sali mikolo bakolongola yo bakolongola nani wana ilo ba mikolo bakolongola yo donc ata odoni nini bakolongola na bango yo bakolongola yo ya kolongola bakolongolo do titre no bakolongolo
Oui, oui, il y a un titre, mon beau, et ça, il y a un cri, ou bien. Bon, on a mon égard, défenseur, na biso, sali musique. Na égard, na répétition, mon beau, avant que Guinée, bon, sa musique nous a tellement bien. On a pas de qu'on a côté na carte musique. Na, bah, biso, ah, so pe bolandi biso et ça la bien. Maman, on a na côté na s'imposer. Ya ko longolo. To côté non na show, to présenter blog à Sika, chorégraphie, ndé la kaka, mon côté na show, spectacle, papa, et tout ici. Et ça la Sika, ok, les pas de la côté mamoko. Et banzele ba chéri ba koma na Facebook. To banaki nango. To bandi nango papa après wana. To continue ba show na biso ba rumba comme d'habitude, ba seben na biso, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. J'espère que TV Moko Batebele bazo kotala biso hein, bazo kotala biso et pas vient ngai do muzamba l'intouchable et endroit. TV Moko Batebele mama Odette Chibambe vandi ça bato déjà botala ka moko ntombolo TV nde makambo botala ka chaîne na ba chaîne na bino oyelinga bino. Siko par rapport ya kotala ndenge bo bandaki idéologie wana ko beta avant après bosilisi. Na lingaki juste bato bazo kotala biso au lobby que eza cri ya sika comme si soko tali bien avant dina sebima oye déjà na ba cri ebele. Oh ya sika ozo ya kaka o ekoyebana cri wana lelo ba fanatique batu na ngai zongi sala biso bless créateur et puis oye susu na iloko ya bakolongolo. J'espère que toko yo kata mwa ba biloko wana po na kati wana ezaki pena donc ekoyebana ezaki na kati bakolongolo ekoyebana eza na kati donc ezaki lokola to beti cri yango eza ndene eza mwana oyo bakolutu balakisa mosapi na nzela suka na yo mabe yo okolalawa yoko okosukawa yangolongolongolongolongolo bakolongolo kompoyo apene zaki wa apene kadance moko yakolongolongolongolongolo yakolongolo bakolongo mwana oyo bakolo balakisa mosapi na nzela suka na ye mabe yo okosukawa yakolongolongolo yangolo apena mo style mo bata braza babetaka boye apena style wana donc to bandaki nango après na yo kota ale nazana soife nayoki iposa komele waka malili nazana soife ale pesanga mayina mela nalangwa nakoyanduka après nakotingama ekoyebana kinde jour wana donc mokolo wana pena bakri nange lobaka de jour wana pena eyebanaki biso to mati ekoyebana po après biso pe bato mosusu babetaki mais na ndenge siko ya ndule na baki pena ekoyebana lelo ekoyebana donc qui est le padre qui est bana le padre qui est makamudu keno sala kuna après na ye yagola papa Melina azana makambo yebi koyemba taleki bango na makambo ekoyebana mokolo suka okolela yo na nani okosi biso petro donc balobi moto wana akosi bino kotanga kombo neti te bato bakosa bato bazaki beleti wana cri wana na biso na atanga komba mutu te mais bato bango moko ba comprendre que cri ozo bango bato ndenge oyaka na système ya keno abelaka wana ezwa tout le monde Kinshasa ayo moko pe oh mais ngape una belaka il y a des maladies ebele là tu fais ce kaka menzo ko belaka ezebele to mona ngwa ba biloko lokwa ngala bineti Kinshasa moko otika mwasi te pozela ka sinon ba ko pasola bord eza message na bisa bato ke batela ye bato te fo ba batela na se bato ke oza komela so imbongo esilio telema kende ko ke simbisa chombo te na guichet po ba solo de bouteille non lobi beza mokolo ozo kompa yango to na simbango ka ekoyebana mokolo suka okolela yo na nani osombaka bakri wana pa nani muka tombolo chance na ngai en tout cas na likabo te pa nzambe nga vraiment jusque là na zino temps somba bakri te mais so muta pesi ngai idée na koboya te na kozwa mais en tout cas na zoka temps ya kosala bakri wana ba aventure te travailler na banani finalement parce que kutinga kana pale oza shenga okutinga na pale en tout cas félicitations nga na problème moko même place na vanda ba kamwa ba place na ganga te ba ka ona koti douche na gangi te ba mona place na to bana guitariste te mais ba créer salema donc nga na vanda ka monter ya kopesa bien peut-être ozo pesa moi ba parolier moi bien kaka ngai so ina zo ba créer ba parolier tata micro ba leder ba obima so ba bimi ya la kisanga bango mais muta ko pesa nga idée so ke za bien na oboya te mais ko kende ke ko se baser ka il faut ba pesa nga cri non neti ko yeba na ona salango na podium neti ba kolongolo
yangolongo na banango pena ayayala yangolongolo atata kudugo brum yangolongolo wana oyeli biso système ya kimboka kaka le système wana ya keno ozaka trop folklorique yango nde comme so mema ngona bon siko tour na ngana zone sango muke bato bele ba déclarer ngo bato bele ba osenga ngo bato bele ba tuna ngo wana yango nde ezaki comme si identité na yo bon ngala za na ngani matin na frontière te nyoso se présenter na osala mais il faut quand même respecter bato ba yoka biso ba sepela la ngana ki mbonda wana pe alors ki mbonda wana tellement ba sepela ngana ngo ça fait mbai banana intégrer groupe ya Jésus de Nios n'exploiter ngo na noté mais tomeke obeta ngo to rasuka na okoke loko o asente simba kongo simba tomeka ki ngo tudu doucement na meka ki ngo mais tout le pena na ba kolongolo oyoka ngo wana pena na bisu yo ayayala yangolongolo arata kudukum yangolongolo na bisu yo wana na kena ngamo braza ba plein ezali muka tombolo ngai nde na boye chance na ngai ezali na lobako loko tromo kantombolo na seconde za premier animateur ya Jésus de Nios yo mono ndenge na 70 par rapport ya komitia première wana kaka première wana comme si na siga batuke je suis l'animateur principal de Jésus de Nios hein l'animateur numéro 1 Blaise Créateur Fédération de l'animation congolaise mais tant yo zolo babongo baninga pe bazali fo bozala quand même mémoral non qu'est-ce na biso na jouer un rôle Bill Clinton lando jouer na maison mère enviara ya mais baza bakuluto basala ba boulot danger basele au scrum ba misusu bandimaka bango te non bandimaka bango te baza ba hypocrite basala na misala eleka bango yo animateur sala na boulot le kasele na mboko be le kasele be le kata kaluju be le ka Bill Clinton c'est que par là olingo contredire maloba ya Bercy mwana na télévision que quoi natala alobi que non ye pena ba yende animateur à part Bill ye ba tout batikali basele au scrum état d'esprit ba mbota trop place azwami baza simana ye bon ça ko engager Bercy ça ko engager bomoni Bercy ça na façon na mongo bo soit devant caméra il peut dire akolo ba nyonso o ye motema ne zotinde ça ko engager ye ngape so na za devant caméra na yebi ke bato ba otala biso ba papa ba mama ba kulutu batebeli balinga biso maloba no kaka ko iniso bato. Alors, sur la devant caméra, ça la gentil à tout le monde. Reconnaître où l'équipe, reconnaître baïné, reconnaître où ça musala n'est bien. Et que Baxelo peut un plus dans la carrière, c'est très important. Mais la génération n'a pas. La génération n'a pas animateur les grands hommes. Mais na babok a bien. L'équipe n'a ni nité. Na kubaka, na kubaka ndazati. Génération n'a pas ou les grands hommes. Obi génération n'a pas ngozanga na oni. La génération. Il y a une question. Génération, quelle génération? À part Bill Clinton, c'est le Scrum. Après, c'est le Scrum, Bill, biso to bimit. Ngani na boy, après bango, biso to landi bango. Si vous avez ça, c'est capitaine, banane, FIFA de l'animation, dans un capitaine Denin. Général Etumba pe azali wana. Oui, général Etumba Konzardo, mon ami, mon frère, na pesi mboti. Depuis di amboka pe azawa. Ali mukonza ba deuxième voyant de toi mikolo, depuis di amboka kilo, azali. Parce qu'on a la fédération de l'animation congolaise. La fédération. Mais on a la FIFA de l'animation. Oh, mais est-ce que conscience y a yo? Omoni mutako douter na yo, mukantombolo. Mais yo mo soza na sir na yo. So yo mo soza na confiance na yo. Mutali boso faut na confiance, faut yo mo ko na confiance na yo avant ba peso confiance. Pour avoir ba trouver ko za bon. Faut yo mo ko bimisa ba critère na ba qualité. Ya on ba peso titre wana ko za bon. So yo mo ko bimisa ba critère na ba qualité te, moi pe ba surnommer yo. Exact. Mais nga tellement na mepesa ba qualité na ba critère, nga mona zana na confiance na nga et puis et tout ça. Na mi benga Blaise Créateur pamba te et tout ça. Mikolo na zo mi benga FIFA de l'animation. Na na tamba capitaine te na sina lobango ti. Nga za capitaine te nga za fédération. Donc nga mona zo gérer makambo ya ba. Yo yebika FIFA taka FIFA. Ça fait combien des années Pembe a fait rigola Jésus de Nias Mukantombolo? Mukantombolo na koti na groupe na biso ça fait 2014. Donc il est là tous en 2021. 7 ans, hein, 7 ans dans le groupe. 7 ans, c'est moins belé, donc bah voyage pas ma femme. Chance nanga ba voyage tout se présenter dans à présent. Ba voyage on a tout en tout cas nous mérité na bénéfice. Nous on a chaque émission ba on son dénité. Sur Moni Blaise partout les parts dans Kende Azali, nous mérité. Nous mérité parce que je travaille ça la musala nanga bien. Nous fidèle et puis nous respect. Naza sérieux naza batumsusu na katiote batumsusu bazelaka yo ya na télévision na casquette moko boy c'est-à-dire ya ba clash ya ba nini okota na ba makambo moko boy nga numéro 1 yango te mutesalanga naza la Blaise Créateur
nana bato mosusu basepela na nga kaka na façon de parler façon kaka ya koloba na nga epesanga bato ebele lelo bato naka so bamonga na komonga na tv jamais nga naleki bango nyonso oya boye non wana bamona ngo ndenge naza songa te eloko esalanga nazala eza kaka kingai yo nde ozomona nga moto achangeanaki mokolo te na affronte succès nabeta na orchestre monene na voyagaka partout alors nana eloko te nakoki koya koadopte na kimokolo mpo na changer figure mosusu non soki ngai nalobaka ke naza l'animateur principal tout le monde bazo comprendre yango parce que ngai nayaki na orchestre na biso na époque na nga nakuti époque nga nakutelaki nakumbeli yango ti sikoyo donc nana eloko te esaliki na baisser les bras nana eloko te esaliki nakita travail nana eloko te ezokoempêche nga na percer donc nazo percer naza kaka oyo nga naza wana yango nazo gagner bacompte na confiance epa mokonzi. Le padre aza artiste monene aza grand chanteur aza na bacritère na baqualité ayebi kosala différence ya oyo na oyo ayebi kotalake oyo na oyo nga bien na nga surtout vision fait rigola félicitations aza na vision biso yo bien na ngai naza mwana mayele na mambe tala animation nazaka mwana mayele yango eyo bisi ngai kobangaka te na génération na nga ke moto aleka nga naza na respect bato tout batravaillaka très bien bazali mais non kobanga mpo nayebi qui je suis. En plus, beaucoup de choses na kati ya dynastie, Bill Clinton, c'est le Oscar donc nayebi il faut bosser. Nayebi nani o nga nazali. Na miyebaka. Nga naza banimateur oyo teke, ozo kocha makelele oza na ba print te. Nga na eloko a prouver te. Naza nde na droit ya kosala su musala pona matakaka. Mais musala bat bayebi ke jeune wana, master wana, vieux wana, leki wana travaillera bien. Donc on moninga kobanga c'est trop dit mais respect il va travailler bien baza mais kobanga bango un contre un boy en tout cas va 27. Merci beaucoup Blaise Crétin. Tout na mamba animation orchestre tout à Congo za na succès. À côté wana on dit tozo persévérer donc comme déjà trop côté wana donc suis comment pour c'est bon tout solo là. Faut que ça le soleil lengi. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que par rapport à concert, tout le monde en plein avion, on a monté ben enveloppe selon information fait rigolo à Zouaki 1,5 million. À Zouaki. Ce n'est pas la première fois. Bah voilà, j'ai belé tout kindara, bah faut pas éviter, bah bien on monique caméra tout mais tout ça là on plusieurs fois. Et ça en plein avion, pendant beaucoup de voyages boyer en avion, même l'époque ancien secrétaire Moussou Salongwa, même l'époque il y a DG Blaise Polo. Donc tout faut amara na avion monsieur zarabossi si concert avant bon matin na avion kan hôtel ba pesi bino monsieur zalaka bo mati pa avion e ka bo kalikolo avion ba pesa bino ezamba liboso te wana na marché ba monter ezamba liboso te et ça la souvent mais comme si ça maka mingi ka côté na bino jet set bon omoni ko zala na le padre ngala ba ngo mettre fois ngala carrière na ngala beti na ba leader belé et puis tout ça na ba camarade ba musicien belé ba beta na ba groupe songolo côté ya ko libérer ba musicien na ndenge ke bosali musala na bino ba penser na bino en tout cas blague au coin coup de sapon na le padre ngana yo yokola nga mambo ya ko futa ba musicien et pas faire rigola na ko yokola makambo ya ko sali musala ba pesio na ko yokola ke ata bo beti na mariage moko awa le pas d'accord quand le bon on a poche à bimisa ta $2000 à PC chef d'orchestre foutre là ministère transport puis ba fait son mariage des la parfois moi ba benga pas baté belé ba ko benga ta 14 musiciens ou 15 ou 16 musiciens ba danseuse bazara à côté le pas d'accord ata bon on est kaka bisu ata bon Nicolas ou bien Marcaus 2000 on a ba foutre transport wala botu beta kana fait mon mariage et je l'axe déjà que ata eloko moya muke koti a déjà na amour wana yako penser na ba petit na ye mais ça l'orchestre monsieur boké bobeta ta na fête mo bota boké bobeti bozongi pe makolo mwana zonga na ndenge na ye mais eloko ndez important tozwaka nde transporter tozwaka transporter pour toza ba grand garçon ba salaire kaka ngale na bona ki répéter sili na kitele na DG pour la pesa transport na ndé non mais c'est non na baka to kana baka na biso to binde basomba baka to binde bazwa ba taxi express donc par là ozo akiza ba mission mususu oyo ba lela ba transport papa nga Blaise Crétin na longa na ndako na nga boye na kela nga répéter sili na telema na zela ba pesa na transport biloko na biso zo ba transport te to binde ba cha ba carburant to binde ko sala ka répéter za jour boye il faut y ba déjà que car na nga un on qui répéter fona cha carburant ko sile la nga te to da ba ganga so to ta no kesa munene nga biso nga ba transport na tsala ko zo ngote no keso o ya répétition non ba salaire kaka nga na zo kaka ba mérite ya prime o bo beti concert moko ata na Kisasa ata na Kikwiti ata wapi ata na Bata ata na Mwanda Boma o Goma partout
pas biso voyage nyonso etangami voyage ezaka te voyage ya libanda ya Congo po bafuta bino te biso ata tobeti na Matadi ata tobeti na Boma Goma Lubumbashi Mbujimayi ata tobeti Mwanda wapi chaque voyage au groupe se déplacer pour ça le cas d'aba loué bino biso ke no beta concert ya gratuitement boke beta concert ka pa ba moni voyager non on a dit louer groupe au pesi caché groupe le pas David Gazana ba petit na ye après musala mwana zu ngenza na ye ezate ke o mama ba transporter ya moni so bo mona ki ba image na vieux bazo futa biso c'est pas la première fois et ça le manango déjà donc en tout cas coup de chapeau na Jésus de Niance côté ya partage na molimo na motema wana na kopesa mama Marie Makese en tout cas longoni mingi na ningo edika patron na biso ningo laksaye sin d'amour c'est très important donc ngana yoko lenga mababa ko futa et pas les padres wana batutu bayebi que les padres papa social donc akabakata la raté donc les padres umela mu kontombolo mama valider ko soki misa na problème et puis afula rapena bana batu soki misa na problème ba problème ezaka te o za na nzala na non il faut la problème il faut que poser patron. Ça c'est important. Là ba patron mususu pe na katiote o santi pena mise pena zo pena makolo e pa na nganga na lalaki na nganzala o na liaki na ngai balambaki fufu e biloko ezalaki. Le padre aza patron ba comme akoma na mbongo aza patron ba blague ti milliardaire siko ndenga za wana mutu lokwa le padre soki ozo kende pa na yo zo poser ka yo motala kanino na ko poser oko poser ka mususu bo epesi kanda oko poser ka mongo bo epesi kanda par rapport à quoi mais peut-être azala nanga comment je vais poser un bacamo au côté qui a encore résoudre dans yemoko et ça bacamo sous yo motali dake o menga na boire le padre bina ngana simba miko bo na tanga kombo de muzamba na simba lisanga bo na tanga kombo ba camarade nyonso le padre siko ezana baka o tenga na ko ke poser patron nganga lambi mungo ezate jamais wana ko za makambo wana te o na to vandi boyelo o vandi na oboye parfois obelimo malaria moko bona ndako obima mutu pasi OK pas leader non ezana baka o faut que poser patron monique notre cas faut intervenir ezana baka mususu yo mo faut tapena ke nako ke poser on te pona m'aventurier biloko na ba mise ba comprendre te ya batu mususu merci beaucoup Blaise Créateur wana pena opesi pena mama na ndingisa do yo musicien mi yebelaka déjà donc soko zo kende pas le padre ko kende ko nata ko somba composition na nga ya rouge wana far 8 na nga nazanga la moko boy pas na kangisi na makambo fana zo kanga ngome non te na soleli kana patron na nga presa singa leka lobi na bova abidage wana ni matin la nga faza na véhicule faza na car pour ça les bien vous comprenez na epena na bova boy mokona mokonza monenga dans la caméra boko te na côté to solo ko 2 3 moté ndeni Blaise za bien pas ça va ça ma kende na kepe bolobi na kena kati bale kishinge côté na epena lobi na ona laxi presque na bova mokonzi endondo yango wana yango wana couleur rouge eza bien mokonzi batali yango il faut battre yango eza bien comment ça battre belé na carte pour battre la amortisseur misi atambola jamais na batu plein na car wana idéologie le padre sanga asanga misi atambola yo moko na volant bureau pembeni soki bokomi belé cause à la 3 oko qui para jamais place ne suna batu oza moto tambola vous comprenez wana coaching bazo pesa bino ba coaching déjà papa wana le padre ça na biso j'espère TV moko batu belé bazo kotala biso partout batu bazo kotala biso Eric Mulumba yo tozana tout Mulumba wetu ya Eric Mulumba wani même asolola kapé shenga ya solola kate bon na ebite mutu se koza le solo makila no solo nanga solo na moko tombolo ngana bi boy TV ngana be soko lobi ngana ba yo soko lobi mbala mo réaction ngakutu nazozela on dirait ba Christ on bazela kankolote par rapport ya le solo ya Casino de Paris le 7 novembre un certain dimanche Blaise Créateur ba fanatique na yo ba fanatique ya les padres ba gaulois na ba gauloise gladiateur bazoko zela yo na kata Casino de Paris banderole déjà c'est pas sali déjà pour na kombo na yo obombeli bango nini et puis nini asiko koyela bango po TV jamais zalaka tombolo to bombeli mon spectacle ya danger mais ngamo en tant qu'animateur na bango tozana ba biloko to sale belo na peso ba titre to na ba pesa makambo to sale ngo po occasionner bina nani yango mukolo makambo le padre mukolo ale pesa makambo mama kabula nyonso yanike kaye ngalelani yanzo na yebisu wana na yebisu makambo donc na yebisu ba biloko lokwa kotie ebimie bukana kingo
lembisa mwa moke ale basi bamamwe mibali batatu eza babiloko ya sika babiloko lokwa ya rolongolongolongolongolongo barolongolo biloko ya sika biloko lokwa ona memeli bango turo lokwa baba ekoyebana eza biloko ya sika parce que babiloko tosala repeto eza costaud babiloko eza ebele bafana José de Nuance bafanatique oyo vrai balingaka le padre. Rendez-vous à Moko le 7 novembre dans la Casino de Paris. Nulle part ailleurs, les gens n'avaient pas José de Nuance. Après avoir moi silence pendant la tournée à Mikili, moteur en marche. Date à moi, on va passer bino. Rendez-vous n'est pas manqué. Tout le monde le 7 novembre. Boyoka répertoire au Nil, le pas d'abomber les bino. Spectacle ni tout le bino. En tout cas, moi tombolo, nous sommes sûrs que concert wana. Torbetango dada et gogo pena go, mais le pas de qui fait la concert historique. Fait tika la pena mitu ya ba consommateur ya ba to ba consomaka musique na biso les amoureux de la bonne musique fait tika la pena na mutu na bango bando on a ba parler bango le disque de l'accès que biso peut photo préparer la séquence est bien pour tout accompagner pe patron na biso et bazoka rumba bazoka pas animation c'est très important. Merci beaucoup Blaise Créateur. To comme na suka émission na biso. TV za radio T, TV peza ngonga. Donc le basuka na ba fanatique ba gaulois na ba gauloise ba gladiateur, ba dédicace na numéro de téléphone soki muto alinga bima na dynastie, surtout mingi kota libanga na yo, akobima ndenge nini donc explique. Na sepela mingi. So na zana yo devant caméra na Santa Calais. Na mona pena olobisanga ba sujet moko boyo o même na ba émission muso na loba ngote. Tala ba émission tout ça na yo au mona ngoza différent. Vous comprenez? Pour nous aller mon mayeli. Et puis nous avons besoin d'une émission retour et nous avons retour. Mais rien. Mais jour on a peine félicitations. Le seul animateur on a Lukuta Mabe. Ngamo nazo confirmé en tant que Mouko Antombolo Ngai. Je suis le numéro 1 de tous les journalistes élus par le peuple, nommé par moi-même. Ngamo tu n'as mis nommé parce que banda na sala nga ba émission na ba animateur. Le seul animateur au pena azo kabela batu balar papa oyo. Donc yo yebiki nga soto betina yo soki retour et koti yo kam to kendo za makambo yebiti et tombaka to na rep muka tombolo kene pesa lo benda makambo Enrico vous comprenez Enrico atemo loko mo boye Enrico Pembele mikolo wana bato ba simbanga na Belgique wana atalaki émission na ngano to salaki na ngingi wana on a lazaki ensemble wana na bisaki yo Junior Bongongo Union Européenne watikelenga Junior Bongongo le tout puissant siko atalaki ce émission wana quand la pesa ki numéro na moko benginga a se présenter Enrico azaka na Belgique mais ça na ko boka ye Enrico azaka na Belgique Enrico Pembele oza na Belgique ozo kolanda muko ntombolo mbanga na mbanga kombo na ngai na biso maman réaction a sololi maman pour la dynastie kitoko to clore donc Enrico Pembele mbote na yo na bosanité ko pesa ba staff ozo simbanga mikolo na betalo ko lisolo ya Juke zo yati na sako Jeep marque américain zo ya format américain ezo ya non kalatezo ngana lo ba mamba lo kutate chaque émission na ça zo expliquer batuke décembre ba mona ezo aux États-Unis ezo kota pena conteneur ezo ya na moment soko zo ta mwana mutu kan bon na moment oyo lukuta mabete benz nanga na tekaki yango po ekomaki na mo bika biso soka rekoti umeli mandambo foko longola siko comme longwaki na zesko na posa na zeloko mo utapena fresh air yango mosko na sensibiliser ba makambo tupo eloko ya et puis na zota soka zone de Paris on a ko force à faire po ezana bateau le roi Beric Ngwala vandi bazo zelaka Blaise Créateur yana bateau le roi ba venanga ba De Gaulle mata vandi bazo zelaka sona ye ya bateau le roi ba Chancel Mbemba abe sona ye na Paris Chancel ouais. Donc, mon Chancel Mbemba et Blaise à Paris, il faut bien ça Ati Porto. Aya visiter Palais. Azo pe makamuna ezonga. Et na batolo ba junior ma pour l'international. Aya que Blaise soit à Paris, il faut na beta tout na résidence na ye. Pour ça jogo, abeta pas à l'étranger. Donc il faut na que na Palais. Il faut que Blaise faut vendre na Palais la. Ba relation za mikili qui pensait que ça la raté. Kozana kota no na Canada. Nest le sola juke wana. Te wala to minute za muke pa. Parce que bimiti même bateau ba sala ke juke ya natanga komona bango te. Faut me ça na robora ngaso no pesu batu kubuka na. Pourquoi bon tête de Pelé quoi mon tu le roi tête de Pelé quoi en direct des États-Unis tête de Pelé quoi jeune moko correct mon tu le roi Didi Pelé quoi Didi Pelé on la rappelle bien comprends mon tu le roi Didi Pelé quoi comprends Fisto Lungala ba Fisto ya en Espagne ngapa na le padre afulanga makasi yango pesa batu jaloux mon tu le roi Fisto Lungala umona vani penabo tali penabo eje indi venanga Leonardo Mise Kolon Koma
mokonza plateau de 15 ans hein otala bato lokola ba Yanika Yenga otala bato lokola ba Trésor Pembele otala bato lokola invisible bambota trop Muzamba l'intouchable otala ba velanga ba Papi 6 otala ba Francis Mondobe Papi Kachunga Orsili Malenga Arnaud Shungu Nadine Mbouili Passa otala ba Kadi Viminde mwana bandala solo otala ba velanga ba Maître Pandos otala ba Laskoni Mbunza Irène La Palmarès otala Yolanda Cassandra otala Debra chef coutumier Debra yé na Grenoble otala ba Audrey Minator bambota trop place Papi Sapo le chef de ville na ko notanga il paraît Papi Sapo azanaki Papi Sapo azanaki sasa bengite Papi Sapo beti fo atikele nga benz na ye na réunion lango banda za na poto na tikele lango ba mission na odondo lango tala dégueule pas da foule nga. Merci beaucoup. Numéro de contact est plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013. Merci na bat Barolanda oza na poso se retrouver iji forme i na bosana ki iji forme mutu na ngai forme ba iji na moni président Ignace Kaniki na mona Nesha Pindi plein de grâce Nesha Pindi plein de grâce beno to kozade na kina avance Paterson Mukumi luke tout simple Ricky Lumbu le baron Mike Lungange Nasi Longange Letisa Longange Letisa Longange maman na Daniel et Samuel et Yohan petit na champion ou pas yaza kana na kinya ata na boagi na internet akota na yete donc c'est mieux plus 243 89 53 79 013 bo hésiter te olingo bima na babiloko to na pesi bino ba extrait oyo bo benganga mais bo banga te pardon kokata libanga ote hein na vient nga Jean Zola ya na ngai Jean Zola mutapesa ngai Picasso Mbayabo talaka Picasso la rasko na le padre vena biso Picasso Mbayabo siko Picasso Mbayabo bisinga Blaise Créateur yondo nde kwa ser na ngai Lili Mbayabo Blaise Créateur no nga na pesa ko bato te mais na pesa mutu moko na se vie mutu ngona na bisinga boka ka mutu Jean Zola mais ve wana mamba beta ka ngai ve na clôturer mission na kombo na yo menanga maboko bank pas ko so ko zonga na pepe mbo maboko bank ngana kokata te pepe mbongo maboko bank bon retour au pays kulutu yo moko yebi partenaire officiel ambanga na mbanga pardon na bakaka 5 personnes tangela ponga moko na sana na botala na beve na nga dudu kamalando ya na kinya on a chata tour na place na loba boy David Biaza en direct des États-Unis David Biaza mbote na yo Ale Kasilembo azaka na États-Unis mbote na yo vena ngai Pamphile Babaka 5 na États-Unis na pesi Gires Mondele en direct de Canada Gires MC Mondele bambota trop moto moko trop bien très propre très puissant très mystique très mystérieux des fois Doudou Kamalando a pas vu en souka nazo kolela o mabe double toto chibola balobi verset soit na mystique nazo kolela o mabe na bo sanité parti malobo très puissant bambota trop place aux amis docteur Kamalando le docteur le plus rassurant bambota trop te ngai fona bwa wana famille Kamalando na kwati na famille Kamalando wana pena ezonga kasusu te participé nanga beau-frère nanga André Mamba na États-Unis pas zakana André Mamba na États-Unis bambota trop wana pesela ngai mboti bambota trop André Mamba tous ensemble bazakana Olivier Diabanza baze bele pardon na kwati na famille Kamalando malamo azokolanda yo donc balobi docteur Kamalando le docteur le plus rassurant des fois te nazokolela o mabe Pati Malobo très puissant mena Kamalando honorable bambota trop Edgar Kamalando mannequin yo moko déjà yebi déjà na longoli mannequin na peso muntu moko Edgar Kamalando muntu moko des fois te babunda nango Blacher et tous l'américain le plus propre des fois te mbinga ko sakana te Axel le Bosange bambota trop place aux amis Tata Peggy Passos Barbara Nadine la lumière du jour bambota trop place aux amis nazokolela yo mabe Charlie Lapage à l'icône de sa génération bourse européenne bambota trop place aux amis Guy Magonda tendance toujours classe toujours Guy Magonda nazokolela o mabe Ricky Lumu le baron déjà c'est te récupérer aux repêchage te récupérer le sous-support Blaise Créateur déjà ça aller là qui déjà qu'on a déjà défaité et donc Muzamba l'intouchable mon vieux bon séjour na Kisasa bambota trop place aux amis Béra de presse des Amunda bakolo mouvement Béra de presse des Amunda bambota trop place aux amis kovo mambo ni 5 étoiles tous ensemble il y a pas souci bino moko déjà boye bindenge to kochaka déjà vient na biso ya Doudou Kamalando nazokolela kaka mabe nazokolela yo mabe vie tela taka na ngai maman de tcheba mes femmes d'affaires tous ensemble Yvette Mbi Azanoti hein solo laka déjà na Letisa Bachile nazo déjà ma ba short bien po oh bo pesa ki wana enzuluki mwana le kana na TV ezate boyo kaka ngai po na samu kwa ntombolo vela nga DG Blaise Polo bambota trop place aux amis pitu boto ka se mundele ndombe bato bazoko tala ngai belé vie na ngai Picasso Mbayabo moninga ya batu ya
yo moko yebi déjà vu nanga Pikas Mbayabo ndeko ya bato aleli Mbayabo tous ensemble ya pas aussi Dieu merci mbadinga na sisi émission tokutani mbala sima bayo